Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Na regrette pas. Nous sommes en train de parce que bon, manette faible. Nous sommes adorés, nous sommes serre nanga, nous sommes ndeko, nous sommes yayande komasa. Mais nous sommes yoka. Je me suis dit Gabi na téléphone. Il y a Gabi bisanga, je Gabriel. Il y a Gabi toute cette émission au la actualité ya makambo ya Pierre Tomba, mabelebe. Donc on voit mutu mo onga linga mingi. Aya longba na mona mabe biso toté. Nabia Gabina yoki. Je t'attends on attend fort. Nabina yoki. Nabina yoki, Nabia Gabina yoki mena leli. Mutona. Kana matoi. Ke basali puluna mindondo bakaro. Ça c'est la marbre. Ba marbre na caro na ebitinga pina ba makambo te. Marbre na caro za différent. Vous expliquez que vous êtes la biso. Ma vie fallait passer la vie passer qui y a dadi qui tamba la marbre parce que des ça bon so te pour le rasa nega pour le faire ta caro mais mindondo je vois que non ninga ba marbre. Ba so habiter ba sali ka mo voter. Il y a des artistes au ba on a ba yo kana na te as na zolo na des mis ba yo kana te mais ba kuda ki guerre. Oya pia zongia ke ngana ba so na côté sika ba singa na ninga so se ki ba benga ba zoka. Ndenge nini ba so bi ke coaching avec Johnny Chakala. A coacher da baninga msu bayate o su coaching Omari Kabongo makambo ezali biso ba polémique na yoki déjà bike ba ko honorer mindono na Pierre Tomba wana te soit disait Pierre Tomba ce qui a $600 ce qui $300 ne bazoloba j'ai pas de preuves preuve que le gars na émission na biso ba vérité parce que eux ça le lobby que o le bra likambo hypocrisie au mingi yo bika ki te hypocrisie entre ba comédien hypocrisie entre ba comédien. Yo ndenyo eba ke ba hypocrisie entre bango. Oh hypocrisie ça dit parce que tout ce monde membre coquette. Eh quoi ça ma campagne maman Mélanie. Je suis coquette, boti moninga na rêve, lo pima Mélanie nzoto ça va overdose tika la coquette na nzoto tilelo. Ibilo ba tilo me ba oui wala ba boy ko so biloko. Au Sougandé. Oh kito matabilo ko tika pas coquette à quelque sorte. Mais je pense pas que bamba veut besoin. Si quoi on sait à la conférence de presse. Est-ce que ils a charge okutana na moto oyo azolinga yo bien ils a chance luka balinga ka bien na vie bati ya kayo ke basa hypocrisie vers yo et bele ba côté la coquette balinga ka pété ba tonga ba mabe pour la coquette mais nga na la sabona la kisa kinga na benga mama ve ba benga lo binde ça bon émission mais le quoi va complexer ba zui ba simbi $100 na butu ba zebele ba simbi $200 ki mukolo mission ana joli wale lo awa ba sala ba détail que les ketchu a tangi ko boya sila bisalu les ketchu asali boy jamais maman sila zawana atala na écran na ko finga jamais na vie nanga eza la belle vie na ko finga jamais na vie nanga eza les bakate eza la dina eza la nane mutu tout atala na mission na finga ete. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, bonjour, bonsoir. Na balandina biso nyonso ya Congo Liziba TV obo mesana kolanda. Chaîne nabino e la cabino ba actualité nyonso socio-culturelle ndenge bo mesana. C'est bien moi Dani Senda votre humble serviteur obo mesana ko benga Mopanzi Sango. Je dirais grand merci na batu nyonso balanda biso, grand merci na mon vieux depuis Lyon. John Elodivier, merci na monaki et ça linga vrai bien. Merci du sous na venanga Paul Welly London in Kinshasa. Merci beaucoup. Actualité nenge boyebi bolanda ki ba émission na biso ya fois passé. Bela batu basengi to zonga parce que ba question ezalaki ebele ya kotuna ye ba question ezalaki vraiment ebele. Voilà pourquoi on est revenu encore sur avec le jeune producteur Kevin Panda Lekechu pour tout naie ba question sous totuna quitté ba nous sous habité Dani et monsieur Zaki Mukuse on avait besoin que allo ba moi mingi sur ma actualité ba question Zaki belé ya ba comédien mambo belé voilà actualité nous sous Baki Samaki dimanche ezalaki à Pierre Tomba ya fait pour Loulou puis à son nom place Azali na notre artiste opé Akenda Atika Biso Solange Mindondo, paix à son âme encore. Voilà, je dirais bonjour Kevin Panda Leketchou. Bonjour Dani Senda Yabadani. Bonjour Nabakitou, Barotel la vision en direct qui a Congo Liziba TV.
bato tu balingaka nga mpe basepelana nga mpe na bajoueur yaki lelo bajoueur moko baza na bango trop sire baza bango sire na bango ke bazalaka bango na kisi te bazalaki motema mabe te lokwa bakabongo kasongo kabongo aza tellement mignon il est tellement fantastique omoni kabongo kasongo kutani na ye chaque jour ozwaka 500 euros so na 2 semaines na beti 500 euros ça combien calcul peut imagine et ça comme peut so tchoso na dollar plus kuna na Turquie dollar ya na to makazi so na euro za dollar omoni ka au plongement et sotaka on a changé les euros na nganya so na Turquie kuna et ça la bien pe na famille bolingi etikaki ngate lokola Jonathan bolingi pazalaki na wana parce que asola ki lokwa jogo asola bazili ke na mito na nano mutu na ngai la na pa Jonathan bolingi misu na ngai zotala mingi kabongo kasongo matoi na ngai misu soyoka mingi zadio kazaji pour l'instant en tout cas ils na ba frère na ba masa encore za ba merveille ba kasa ba dak banani mais matoi na ngai zoyoka mingi Jonathan bolingi misu na ngai zotala trop na kabongo kasongo matoi na ngai mingi zoyoka Zadio Kazaji. Ok, grand merci aussi à Papa Paul Fiki pour FBT Misalande. Il a soutenu Congo Liziba Mingi, donc on ne peut pas l'oublier. Il y a Gisèle Tati, Maman Versas. Bango, il y a 500 joueurs. Parce qu'il faut que tu aies la place na bango. Voilà. Au classé, bango qui est au communique, il y a pas parce que on a vendu un paiement. Papa Paul Fiki pour FBT Misalande. Il y a ça, tout le monde a boire na poliment gentiment. Na stress dans les autres parce que m'ambassade il est rangai Papa Paul Fiki pour na maman Nathalie Fiki pour FBT Misalande tout le monde a mis ça au salema avec transfert d'argent où tu partout le monde bazo zoa et aussi maman moko et puis na bosse on a raté il y a Gisèle et Tati maman Versas voilà au moins il y a Gisèle Tati maman Versas aza mère moko boy asola ka bien na mobile na prince Jiclo winner le lope sur to vali to la muka to moni appelle les koti il y a Yvette Elisi qui Nicki Minaj à Paris rêve ba fille à génération na Yvette Elisi qui Nicki Minaj à Paris na Paris basi bazana bon mais Yvette Elisi qui Paris télé m'a s'imposé ngande ngabité zakawana na lokola te Yvette Elisi qui Nicki Minaj na Londres puis bazana bon Jean-Paul Weli garçon moko bien frère moko bien toujours conseil au monde un peu mutu na comme moi calme mais grâce à Jean-Paul Weli voilà papa na Kenya voilà tu éviter ce qui Kelly ce qui nani tu éviter bon tozotala rama mizo ke ni mama na Kenya pe na pêche mbote musika pe na bosanité madame Weli tolela ofo babi na mwasi so ya kitoko aza pe na kati ya Londres wana Shekina vumbi ya bavumbi laisse boire na saki demo na futi ndako te abi mais c'est quoi ça tu payes combien chez toi tu le livre sterling na bino vas-y puis ça $. Habite sterling là-bas comment tu vas prendre $. OK. Voilà, revenons à l'actualité, les Ketchou. Donc, surtout ce qui s'est passé dimanche. Le comédien qui a déposé Pierre Tombal na tombeau, il a fait pour Loulou, il a fait Solange Mindondo. L'impression que nous avons parce que il a fallu basaler la Pierre Tombal kaka ya Pouloulou de basaler na ba groupe non l'histoire déjà et ça dit bien pour moi déjà basaler Pierre Tombal mi balé mais c'est là ba murmure c'est là ba rimer c'est là mazo les cas déjà parce que nga dossier là nga kana matoyi que basaler Pouloulou na Mindondo ba caro ça c'est là ba marbre ba marbre na caro na ebitinga pe na ba makambo te marbre na caro c'est différent. Vous expliquez que vous êtes la biseau. Ma vie fallait passer la vie qui y a dadi qui tamba la marbre parce que des bon so pour le rafin nega pour le faire ta caro mais mindondo je vois que nous ninga ba marbre ba so habiter ba sali ka mo pouvoir prouver ba tali bosso que ba on ba sali ki mo so sali balé vraiment na kati wana na ninga kokota ngote parce que to yeba des biseau so ba comédie parce que na comédien ninga ko milongo la te ngape na comédien parce que na ba na théâtre pour nous, on a quand on a il a posé le baba une famille sur une seule conseil. On a pas parlé déjà numéro de téléphone un comédien. Mais ça veut dire que dans le sens où on n'est pas se baser vraiment dans ma campagne parce que naïe bien on a noté. On a pour ça que ça Shoga, Maman Kalunga, Fatouka Yembe expliquer parce que babi soi-disant ba belle-vie ba papa Alain et presque ba kiri et belé ba yete jour ya Pierre Tombal ya pour na Mindondo parce que moi na yebi ba te belé ba lela ya dadi jour one ba lela pour ba lela ma Mindondo
mais ne likambo fallait bazala fallait pas hésiter mabe bandaki déjà entre biso na biso ba artiste likambo ya dadi pour ani boalika dadi pour ani bamiso bakufaka fa bosalela bango te mais peut-être likambo ya dadi e bandaka na kati ya ndako nanga a oyo Gabriel abetaka isolté moi na dadi ko luka ngai na papa mo simo soki na nango fa batala dadi basalela na ni Pierre Tomba ndel ba bulaki ba sayo vraiment na yebi vraiment baza makambo te et lo baninga basali ils après déjà bien mais entre biso ba polémique na yoki déjà bike ba ko honorer milolo na Pierre Tomba wana te soit disait Pierre Tomba soki ya $600 soki $300 ne bazoloba j'ai pas de preuves preuve que le gars na émission na biso ba vérité parce que eux ça ba vérité na ba vérité parce que to yeba likambango ezani parce que mon nanga la bouche qui parle trop et bête ça fimbo parce que quand on a lobby on a lobby mabe le quoi na kenda ki na ngati parce que na ko banga vie na ngai comme ya danger entre biso na biso ba artiste muso zo se ki so ma seni ya linga kayote bata misala o bazo linga ngate baboya ka misala lobo nzimi misala ça veut dire que makambo na lobi na ça les fonds na zo Igor 2 minutes na zo pe gesho na sula na gesho expliquer biso da une organisation o wana makambo soi-disant gesho ngi be ba longola aya pete melokola ba bendeki gesho isu na choite yango ayaki makambo eze belé donc parlant na sans dossier ya makambo ya Pierre Tomba mais tozolo bango mais na pokyo bimisango siko le talisque na yambi fatu ka yembete na yambi na Christian Shogate na yambi na mama Kalunga te bango na ba organisation ana parce que guerre ezali bele tout c'est kabango pourquoi to l'ingalité biso so ba artiste attention ki Shoga salaki et cause ki ngani problème te pour aya pour Shoga ya quitté bino bo linga boyete ko Shoga za organisateur yango bino boyete c'est ça c'est hypocrisie dans le monde du théâtre mais ce que ya quitté na nini na Pierre Tomba bon na retrouver point no ya quitté il y a des artistes au baona ba yoka na nanu te as zolo na des mis ba yoka na te mais ba kuta ki guerre oya ki azongi ake ngana baso na côté sika basenga na ninga so seki babenga bazoka mais na éviter ki nanga kaka ba faire que ba expliquer biso pour nani pe pour nani ba bien biso ça toujours ki mbongo na biso zaki muke mais sali de Pierre Tomba ba biso mbongo na zaki belé ba sali Pierre Tomba moko si on te félicite ki ba Gabi parce que c'est musala kitoko toke kuna to zongi to libre ba libre 304 sani faut que ça je expliquer pourquoi on a zala quitté est-ce que les cas qui ndenge nini ba so bi que coaching avec Johnny Chakala a coacher da baninga msu bayate o su coaching Omar Kabongo makambo ezali c'est ya ba artiste dans un sans dossier à marambe belé na boy ko parce que nga mo panisango so ki na minutes oyo na bato ya génération nga autant même âge o ko meto gafelinga la kiso qui est l'équipe ya équipe nationale parce que na tali bino trop na peser munoko trop na peser esprit trop bon nga tsiyuma mais ça matin zo respecter ne ba maman ya mikoba ya ko respecter nga na ba chaîne YouTube na nga ko mama Chaku ba Nicole Bakata ba ya Gabi ba pebele tchira tu vois et on a évité mon bébé mais ngana l'équipe a été bien à la tête soana oh ça la bêtise mais ça nga ko bisa mto réputation kana seconde ngamso sala note ma bio sala ki ngam donc bi ngamso zaki ngo bongo tinga na bi zaki no ka bongo yebi réputation bebi na ngope na yebi domaine oyo o ba sala les l'autre côté sur na charisme na comment nango et là qui tourne à lati be ja pour le voir la route Londres ya kabelo moi body pour lati o va ni be ja tata kabelo moi $5,000 au tali ko niveau bano niveau nga voilà nous allons revenir sur ça on a associé ba quitte dans le salon te we on va passer melanga quitte yo déjà au lobato donc aux plateau nanga les quelque chose donc il faut dire qu'il en attend je disais que yo zalaki entre ozalaka na groupe ya Lisungi ya Dadi ozaki pesu na groupe ko pesu na groupe ya Pululu mais déjà na kata ba groupe tant bozalaki pa Dadi boyeba déjà que beaucoup ça la Pierre Tomba kaka ya Dadi c'était déjà connu d'avance boyebi que Tito ya Dadi to yeba que Tito si ya Dadi ne ya ke okende to sala ya Pululu mais tant to la moto lelo c'est ya Dadi to muna tango ki za shuka sala groupe akoti maman ba sala ni ya Pululu là il y a un problème d'après on a besoin de artiste to yo na bon encore chez Shoga pas vu idée à ko sala ya mabete asala kaka c'est ça on te dit ki asala mais bango na bango biso na biso ndek bolingo ezati entre biso ba artiste to constater de volaraté toi famille moko to bota ni banda ko moko te ata na famille bazana ba comportement ba éducation na bango c'est que kutani na aki mutema be kozala kaka ba ko sabino to lingalité eza hypocrite le lo mona na Daniel bo mona na mutu éviter na Daniel bo camarade Daniel finga rayo e barate eza hypocrisie
ezaki motema mabe na yamba ya gabi na émission moko boya ba na kaya sila abi sila yo lelo camarade oyeka ozwi kamani kuna ozwi OK boy ozwi tala boy mabezo komelo kaka tu devras ka dikamoko boy ezaki important parce que je pense que lelo yango zo koma biso na ba réseaux sociaux yango abinga na ko embrasser mutu nyonso sauter na vie nanga au moins lingo linga te tobota mesika moko te mbi to kota ki mukolo yango ba problème ekomela biso kaka na ba vie muso alinge to ala ke tu e matate oto linge to na matate okoma ngate ngana okoma yote pa mwindu ngana choko omote ke différence ezali pa mukinga na munene oso ana choisi matanga sona wili musheni oso na pa Paul Fiki bonga soma Nathalie Fiki pour toi ka même chose différent okotra boîte ngaba kotra boîte ba bo akote menga ba bo ranga neti mito génération nyonso mission za musique sika komo na ngana komo na babwaki bonga sadike naso suka ba libange ye babwaki oleke tuna ke babina Philippe na ke chimi yake ba na iso ba mabange ye ngake mal parce que mutabo boko comparer boko ba zoza boko comparer ngana na star mais toute hypocrisie makam oyo débat oyo na singa vraiment oluka plus bato bazalaki kuna parce que ba expliquer yo détail ni po ni ba yakite parce que makam oyo ezaka soki yo sala ngo na sola note na yapi makam na yote ezama be ba kietaka ngaleke tundoki ayo panza ba artiste ngana chaka mutu micro te parlo na chaka mutu mudisa c'était loba te micro na ngeke lobi soma esengyo loba je n'ai rien à foutre personne à la tisanga to les sanga. Oh, linga, t'es Dani Fsenda, je m'en fous. Je fais ma vie. Naza Kevin Panda Leketchou, moi na lemba sous teti, petit ba alpha bokole. Naza kana ba alpha bokole, na ba alpha bokole bien. Na ba vena ba duche kapanga bien. Ba Igor David ba ansolo zolo, oh yo na simolinga te na kenwa. Na calculote, personne na la star liboso na yo. Peut-être na tambola mutuka liboso na yo, peut-être na kota boîte liboso na yo, peut-être niveau pe yaki na Kinshasa na nenga mile na lekio, mozo chape teti. To se na YouTube merci hein. Ya mito meko che na yo ka o le ke tsa na ko charger na yo. Na ko bebi sur réputation. Voilà. Ne aso na lokuta na lobby. Lobby ke o lobra li kamba hypocrisie o mingi yo bika ki te hypocrisie entre ba comédien, hypocrisie entre ba comédien. Yo ndenyo e ba ke ba hypocrisie entre bango. Oh, hypocrisie, ça dit parce que tant tout ce qui m'a bien coquette. Elle quoi ça ma campagne maman Mélanie. Je suis coquette, boti mon ninga ne rêve, lo puis Mélanie nzoto ça va overdose de la coquette dans nzoto tilelo. Iblo ba tilo me ba oui, wala ba boy ko so biloko. Au Sougandé. Oh kito matabilo on est pas coquette à quelque sorte, mais je pense pas que bamba veuve bazwa. C'est quoi on ça à la conférence de presse. Elle a zubi, biloko na ikenda, est-ce que bazwa qui ils a charge. Okutana na moto oyo azolinga yo bien eza chance luka balinga ka bien na vie bati ya kayo ke basa hypocrisie vers yo et bele ba côté la coquette balinga ka pete ba tonga ba mabe pour la coquette mais nga na la kisa kinga na benga mama ve ba benga lo binde ça bon émission mais le quoi va complexer ba zui ba simbi $100 na butu ba zebele ba simbi $200 ki mukolo ba ndiko lenga coquette za famille hein. Parce que bande connaît ba Pierrette ça la famille ça parce que ba mi bana lemba ça déjà si comme on va lemba ba kilije ba kima fiki famille ça ba ma passe on va ça mo boyana je peux tanga na bango ça dit que tout ça dans famille ça dit que ba kosa ka hypocrisie zali parce que ba kosa les tout ba rankina ba sina ba sila a et belé ba ke pas sila ba lobi ba sengi ba loba et belé ba ke pas ici li yonde sila te et belé dina na yote ba zalaka ba ninga si la base t'a fait parce que si la salle si la na ba dina ba bikeli ba lia ba ki ba vina bango et beli ba se pela répéter ba linga ka telo ni sale kiri je suis dina na la douce ba complexe ba ta misala ngana ko tele la bino kaka wa mi tema mabe ya bien important pour un niveau ba ninga boyo panzana et c'est choquant c'est porté de ramabe hein Batika hypocrisie. Batika hypocrisie, j'espère que Kreda Omar Yozola Nabiso depuis quelque part, David Miloulou, Bozola Nabiso, parlant carrément bango ya ba hypocrisie on ngozolo bela. On sait tous que bah comment dire comment est-ce que va fonctionner car tu es comment quand le bangotage Jean-Paul Well ou appel aibi sanga well prenada pour ma prononciation wepel aibi sanga legechu omoni na vinde dozala o surtout na bino bata théâtre o bozana bino famille te mutu mutawoti na famille na parce que na famille va promesse ala ngapi na géré to beba na mettre yo kana kala mais c'est parce que bino boti ba famille différent ba éducation différent
moto nyonso alinga azalaka leader yango ezokoma lelo sabi ntango omoni keleka ta ntango ana bled ye mpe akoluka bled ya niongo boye epave na nzela tokoyokana na biso te tokolinga moninga aleki aza te na vi moto atalaka intérêt na ye yango sila otala intérêt ya chaîne na ye dina na otala intérêt ya chaîne na ye belvi otala intérêt ya chaîne bele bakokomprendre keleke cimo amala mais mpo baapproche nga lisusu oyo bandenge bakokota te pele koyokana na biso toyokana bamatanga na bafede tokoyoka tokoseka mais kozala pas comme nini avant comme avant ekozala so bongo te parce que nalingaki bandeko nanga basi ebele na regretaka musu na tabu ko tamba ko na parce que bon manette faible mudu suna adoré na moni ser nanga na moni ndeko na moni ya ndeko massa mais musu na yoka je me suis na gabi na téléphone ya gabi ya bisanga je ta faut chaque qu'on attend fort Gabriel na bien Gabi faut ça émission au ça la actualité ya makambo ya Pierre Tomba na belebe na ka voir mutu mo ongalinga mingi aya longwana mwana mabe biso tote na bia Gabi na yoki je ta chama na temps fort na bina yoki abina yoki na bia Gabi na yoki mena leli mutona na tanga kombote ke a mwana mobali oyo azama malama vers biso parce que nga j'ai des preuves et j'ai des traitements à dossier j'ai des makambo on a ko ça peut éclater pe minisi mona tse bebe ba kina ba hôpital bebe ba kina ba prison bebe ba kina ba mbebele bele mais na ko sala ngote nota non nota ni tozala pe tozala katilelo na yoka passe na voir na yoka ndima raté moi je pensais que peut-être le celui to yoka to discuter à ça ba blague mais je pense que mon thème ça la sauter ya onga olinga te na moto kutaka na aro e be na kumisa na dora moi pour les kinonga pété mais na adoré au kapoza mutu nanga na sali ka baloles au kando zala kinango. Voilà, tu penses pas que Ebele Oyo Ozoloba ke bakoma ko salomba bakoma ko mabe na oyebi peut-être pe ko zala ba vérité. Tu sais, ba vérité mususu, ba tumsu ba supportera ba vérité te well pay. Ba te belé ba supportera ba vérité te. Mutu mususu rozala ke ayebi na ye ke o wana za vérité mais le simple fait que yo lobakango tellement à haute voix Ozolo bango na ba télévision, bazo yo kayo, yo za en même temps producteur. Yo comme on a ba vérité wana, bango on dirait que vexera bango ya moni pe basala pe bon faire yo. Te ça hypocrite ba considérer te. Yesa ngati ika de jolo ba mona yambi hérité watanabe. Ayambi fali pour pas falloir ina ika po yambaki hérité. Ni zala yo. Ndeti ngazala nga. Non, son guest non soit innocent. Mais you ma muso ko so guest pas so la innocent. Te na que chez innocent respecter nga. Eh, star, les que tu y a des frères, tout, yé. Guest pour le bâtiment, qui va cabelo pe mon lié pour mêler. C'est-à-dire que, non, pas d'être innocent, on est guest, on a lemba, moi lemba, ça a complexité. On a lemba, ça a toujours soda. Moi, on a lemba, cola bien. Na banda soso depuis bon mois, na tilo makolo tu vas goûter comme moi, parce que soso mingi na musuni trop na nzoto. Comment qu'on a raté? Na kende ki tsiki na zone na oyebe mutazate ngana mabe na lion ngako lia batu na yebi ona zadani ata yo kukangate ato va de réfléchir au sale au mot pour na quelque chose na pese exemple oyebe na ota no sikiso na baluki bo olaji naza mabe oye mwana oyo oyebi kisite osala mabe na pensaka te dali na lukomi na nyuro te. Mais si vous avez un peu de lala, peut-être que vous avez forcé, mais vous avez poto ayemba qui va servir mission, yo kasu bango. Oto mimaka balé qui va to adorer bango. Mais le corps va na usine, va na molili wana, ko kita eza passe, il faut ba ya s'excuser chenga pour nous aba fungola wa makambo. Ya ngo pe ba dinga so ba comédie belé. Et belé ba meka nga art ba ya finger o ka ba. Na nyama, na lion. Nicolas ba vérité o yango no zomona ke ba mususu zolo ba ke bazolinga yo te bazolo ba ba so linga te mama pembela o linga nga so linga te bakata ko linga nga so linga te o maro linga nga choko ko linga pe o linga nga atebele ba osaba assemblée ba ko linga nga na so that yo mo monite ya ngana ko na so na sabe misa de gana ko ça parce que mutu eza posé te village ba baby saka village saka makambo ya no la na bongisa ngo tana ko so ma posé ya na so no pa masumu te Bate bele ba chaba no na zuite. Babi pendu no na zuite. Ya, Nazareth. Ba Nazareth.
baluka babungisa nde batika bafertilité totele non mwana nzambe bamekaki te babungisaka ye te nga na kosala bato bastar na monde oyo bakobima bamarke naza Kevin Epanda Lekechu naza na posa kotia mpe nga na kotia nasala émission Ana Jolie wa lelo awa basala badetail ke Lekechu atangi kombo ya Sila Bisalu Lekechu asali bwe jamais mama Sila aza wana aotala nga na écran nakofinga jamais na vie na nga ezala belle vie nakofinga jamais na vie na nga ezala ibaka te ezala dina ezala nani mutu tout aotala nga na mission na finga ete bavanda bakomprendre banene baza bageni banene baza bato nga nakufela ser bacomédie balandanga baya Nicole bayebaka te ebele baya balandanga Sila Bisalu aya matanga ya ser nanga Marosi akufa Sila ya ebaka te ya baomari baya mpo nga nasakana bango na manke bango na finga bango eza na sens te loba tiu na kambi eza na sens ata moke te fo koyeba monini tozoluka nga naza soda nakokufa soda naza mpe kaka soda nalengaka babiloko ya mike te eza manzanza ngai soki nasolaka na Sila nasola na belgi nasola na efi nasola na moto nyonso naza rien na voir na bazinzi ya bajournaliste wa bazoka oli obwaki bakaba babuskade soki otie na biloko te oyoki mabe okolia ete bazoka ofini oyo bazoka elongo ya goûter lese nde bajournaliste oyo basola nzoto oyo babimi lelo mikolo oyo babi kosukola mataku na bango te babi kosukola mapeka na bango te babi komipetola te baza kele baza sali te daa mata business class daa fana ndako monene boye utafutela koyebaka ye te baza bachance wana mpo bakoma kwa nga bosimba bakisi baobela maboma na lekana daa baniveau voilà otangi otangi Sila Bisalu Bekam que je salue d'abord mami mais non elle soit bloqué ba bloquer qui yote ngam ta bloquer nga zate otika ngam ta bloquer nga zate na yo ba ba blocage te Sila c'est ma sœur na lingaka ye mingi na lingaka dina na mingi nga soki akotana dina zobela opesaka mbongo bato na nga balinga nga tokutana mbala moko balingi nga na vi musa kutana nga pembeni nga sepela na nga me yo nde okina nsima otongi mpo moto ayina nga moto ngo mpe ntango oyina nga me ozaka na posa na nga loko ayinaki nga deja po aposa so pembeni na nga oza nini akoka te vele baosala baerreur omonsi kodani na kaza ezali soki glo langi afingi nga mpe lobi kuna langi ele afingi makambo epesa makambo soki na lelo zozo mwa kofinga nga bazoka mwa so afingi ngai na tale bazoka gute lese na lieli na bwaki c'est-à-dire que yo nakolio c'est-à-dire que batenda miso wana oti tsiriki no ale bazoka te c'est-à-dire que yo nakolio peut na ba air na ba seconde na mikolo c'est-à-dire que naza nzambe pe na kotikala nzambe ngai nayebi ndako nganga te nayebi kombo na Yesu kisi na simba na maboko eza kombo na Yesu singa loketo nanga eza kombo na Yesu eza kombo na Yesu ndoki so kuza pembeni na okoka te Daniel na mana oyeka te ni jibeli fali ni héritier na l'équipe va finir cette belle bayamba ba oyeka ba grand star makombo bouger sala kaka guerrier maître voilà il y a un journaliste internet voilà il y a moi tout monde qui dernièrement au sali live moko na Sila Bisalu Bekam na Rotana je crois et créer moi ba nungu ba balobi ke oh non te kasi bato abulaki bloquer biso te botika ba hypocrisie bato ba kotelaka na sai mission joli wa welelo leke chua sali mabe azo manke Sila mais natanga koma message na Sila Bisalu te ba mama zozo na indi bayebi ba mama Nathalie Fiki pour bayebi nga ba ba tu ba dossier mama mwana na point na papa mwana so ngato kange tol musobima c'est-à-dire que oh ya landi parce que na zara ba chichi comprendre c'est-à-dire nga na zanyama na zara toujours dire na banga te soda banga te Dani Senda wa bilora mike bilora manzanza merci bango leke chose ra leke chu na kolinga sina zana Sila bien kolinga na zana mutu nyoso bien nga to amfa traitanga yo banga ba comédie boy pona nini yango ba yo zala déjà star vite ba comédie ba tout de ba ko biso faut respecter bango génération de baby sing musala oyo moi tout le temps je vois maman Pembela benga nga leke tu ça va mon fils nini nga oui maman naza bien et bakata même ya Gabi ya isa basakana kana biloko wana te
bapis babunisaka mwana nzambe te, c'est ça. Voilà, tokomi na biso pe déjà kochuter. J'espère que Bozola Nabiso place notre Bozali, Creda Mario, Dani Yangwana, Creda Maria Yohana, Chuna Kambi, Lionel Kambi, Tracy Kambi, Well Play, toujours là à côté. Tokomi Nabiso peut déjà chuter les gachou. Si on n'est pas la situation Makambo, pour n'est pas Kendela, au moins la polémique, mon péco bimaka Makamba, tombalo, Makamba. Il faut bima, côté la vérité, il faut. Pourquoi pas? Il faut Bimadani Senda. Tout ça, tout est vantarate, tout ça sera monté. Nazarana Dani Senda, Bemolinga, on s'est monté maté. Voilà. Je pense que c'est même un show gâteau fat or les kaleki il y a problème toi après ça m'a chansonné il y a une photo soirée parce que pour le papier ma lame faut que la personne a Congo les ibative malgré babi tout mes âmes casse la chaîne oyo pour bien les arana moi mais et tête de la rana considération la mboka c'est-à-dire la chaîne en mboka la chaîne du peuple voilà Congo les ibative et la chaîne a peuplé. Voilà. Mais après, ça veut dire que la chaîne, il y a au Saranamote, il y a une émission qui tout le monde qui fait dépendre de quelque chose. Afrique d'ici, j'arrive. Afrique d'ici, on a une boss, Mutambo, Wazate, ou Azanambo, on a pour ça, on a charge d'Afrique d'ici, na Jobo, Cape Town, Nazoya, j'ai les choses, j'ai le coquille. Mais pour l'instant, je vais voir maintenant Champagne Overdose, pays à Tigre à Bissoté, Nazoya déjà bientôt là, tu vois, qui Mobimba, Congo, les Iba, dans moins de mètres aux Anakati Afrique d'ici, il plaît, il neige, tous les Arawana, ceux qui m'ont dit, c'est avant de sa famille, à traiter, à ça, et la poste, voilà, ils ont des toumami, oh, boy, et ça, bon, pour ça, Mama Kitoko, merci Nayo. Merci Nadani Senda, merci à tous les gens qui viennent prendre les ketchou. Il y a Gisèle Tati, Maman Versailles, Papa Paul Fiki pour FBT. Hey, Gastino Mangala, bar 30 juin à Montréal. Et à Batou Moussou, on a invité le roi Gastino Mangala. On va dire, tu vas faire des choses, tu vas bien reçu, tu vas gaster dans votre. Tu vas bien ça éparpillé. Oh, yes, somba. Moi, je vais dire, on va faire terrain. C'est que terrain, bon, nana. Des matchs à terrain, cagnotte. On va dire, matchs à cagnotte. Puis rendez-vous comme moi pour bientôt là, réouverture, il y a village Panda. On a Potonion, on sera dans le mois de juin déjà, juillet, août déjà, on va pour les village Panda. C'est pour l'instant qu'on y a malheureusement. Au début, qui dit boumou, on a ça diarrhée, on a nion, so passe na passe. Parce qu'on est dans le village Panda. Pendant les bons, on a des locales, on a nion, so bio. Voilà, parlons de l'Afrique du Sud. N'apprécie Moté chaud, n'apprécie Moté belé. J'espère que vous aurez tout le temps. Mais c'est dans votre Afrique du Sud, ouais, Nazana avait na Chris Boubou, Azakuna représenté à RTG, Kuna na Soudaf. Il a remonté à l'émission. Chris Boubou. Pour y a maman Nenette Boubou, la PC Moté belé. Merci vraiment. On a besoin surtout Bozaï Kolanda Biso, Bolandi Makamou, Bolandi, intervention sur Kevin na Yalelo. La question est là qui a une réponse est là qui a donc propos tenir ça ko engagé kaka auteur nango. Na PC sous merci na batunyo sur bomesana Kolanda ngai mon vieux John Lodi merci beaucoup. Lionel Kambi, Tracy Bozawana kaka toujours pour ngai na sima caméra na zana Jonathan Dario, Paul Welly, merci beaucoup. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.